Pas on va la malade à miss. On va beaucoup malade à miss. On va beaucoup malade à miss. Bandal. Na bandal. Na solongo. Au fond, on va beaucoup malade à miss. C'est un bel abonnement bisu. On a bisu. Quand il soit droit au pénis, ça l'a 4 mois et tal. Bisu la vimba donc. Net lumière à mon kebo dans la hôtel. Quand on va vendre na potote. Quand on va vendre na potote. Quand on va vendre na potote, quand on va vendre na poto. Quand on va vendre na potote. Quand on va vendre na hôtel. Oh. Nani Jesús. Non, jusque là, Caleb. Saint-Joseph. Ngam la docteur mutaye sa mère na ngabi mais bolek sa erreur. Maramba meso za maramba te. Boge lukanzela mususu. Parce que la plupart il y a ba docteur et à Saint-Joseph ce sont des mesabé tout ça. Vous comprenez? Ngaba netanga plante. On attend à plan. On a dit la paix, où tu as ma conne. Tout ça. Ça là, tu as bilamba vieux. Mais est-ce qu'on faut que tu n'aies pas de nom? Faut que tu n'aies pas. Ah, ça là, il s'en a ma bien contre nga. Il y a un salon contre. Mais je te coûte en aïe dans soigner tes grands frères. Oh, vieux d'anga. Comment vous avez mis ça, monsieur Natala? Comment ça? Oh, bah, massa na yoana. Oh. Depuis ngana yeto zala ide amuna ngana bato akoma benga ba masa wana kaza de ali kopati. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité. Micho et la Rabino vérité toujours en face. L'autre dans un Yambelabino artiste Nabiso ou a sali trop na comédie Mboka Nabiso Igor 2 minutes. Mais quand des comptes kenaï, to so la mi kili to so lamputu, to so la ba mbutu zelo kana na monde na bango ya ba comédie bi to retourner ba question botindaki. Pourquoi dans la groupe T, pourquoi ça bloqué, pourquoi ça stationné à côté de la monde nini en Europe, tu retournes ma question, tout rester connecté, branché. Merci de la confiance sur le PS Arabiso. Merci de vous tout beau l'émission Nabiso, beau s'abonner na sur la vérité, ou les chaîne YouTube Nabiso, ou les dispo pour Nabiso, chaîne YouTube Nabiso sur la vérité. Mais ma master Moussou va partager Arabiso, beau s'abonner, puis na ba chaîne YouTube, puis na ba compte Facebook na bango, parce que soy beau s'abonner, ça mon quoi ba force, ba soutien beau s'abonner Nabiso, mais na bêtise c'était beau s'abonner, s'abonner encore na solo la vérité. Merci de tout voir dans ce net moment. Moi de la femme commune à Souka mais tout bon salut bino ma maman. Bonne fête ma maman nyos voir dans ce net moment. L'autre est bino Igor 2 minutes. Bonjour. Bonjour Migueniema. Santé tout tout n'est tout le monde déjà santé fait père. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et m'a bosto mbio na fauteuil jaune sur la vérité. Moi parcours nous et ça biso plaisir mais à la moi vite fait. Parcours ça Igor 2 minutes, appétissant nombre d'appétits, les chouchous des enfants de tout le monde, tout hebdo, je me note tout. C'est un artiste où il a banda carrière na troupe sans souci. À l'ongwate, il a mise en disponibilité de Lelo. Na botama na famille a un peu, j'ai vu dans les Zara 9 enfants. Donc, dans la 5e, ma famille. Après, au bateau Baebi, troupe sans souci, mode Nzonting, Tilelo, donc un temps. Tilelo, un temps. Igor 2 minutes, on a appelé ça goût au théâtre. On a appelé ça goût au théâtre. Au moins, on a tant d'abisso, autour de l'abisso, tout au monde, tout le monde vend Ebika, sera aux RT. On va dans la Sebota, groupe Salongo. La groupe Chic Choc Louyenge, aux autres la troupe sans souci. Donc, il y a tout belé, tout papa Lobé à l'époque. Donc, on a vu dans les balles. On a vu dans les balles que dans le théâtre un jour.
l'épreuve année na maman c'est belé ou abeta ba edelo à 3 ans pour tout ba dire merci mbokani obeta na ba mbali maman ndeti na pour tout obeta bali obeta njilit ozanjilo et puis ton ngana mwana matete puis ton ayesu obeta na matete un trésor et puis preuve année masala nga nzolele nzombo masala nga mukuna donc moi ma parcours est belé. Mais au cours de la théâtre, le miracle, il y a des fanatiques à foot. Au cours de la théâtre, c'est mon série avec Nanga Gianni Faye que je le salue, l'homme Nabiso. C'est ça la bosse entre Kosovo, quoi ça y a banénin déjà. 1980 combien Kosovo 97 c'était. 96, on dirait, 96 ou 95 à l'époque, si je ne me trompe pas. On a un groupe dans le théâtre. On a déjà un balai à Chevy pour la boucle dans le col. Donc, mais à l'époque, ma mère n'a pas dit ceux qui ont été balai, mais on a le droit de saboter tout. Ok, bon, on va avoir études, tout ça. Après, on a un théâtre. Ton père a eu un test. Grâce à la tête, ces journées, on a vu de loin. Na chic choc loyenge. Donc, il y a recruté. Mais vu de loin, à l'époque, il y a eu des alarmes. Moi, je suis après, on a parlé. Ton père a eu un théâtre. À tout dans la classe, tout dans la papa. Mais quand on a souka yango, tu vas présenter. Père a eu la lettre dans la troupe sans souci. Parce que sans souci qui moi ya ba pote ya père nanga après nande na ya kokuta na au jour ani pour intégrer groupe donc au moni troupe sans souci oui troupe théâtrale troupe eza na ndenge recruter bato biso troupe sans souci qui ceux qui boye za lokwa boye stage faut bossa la 3 mois dans 3 mois bossa la ba oyo ba roza en évolution ba on ba otikala ba o ba en évolution te ba on ba okende du coup boye formation voilà ils ont quoi boye formation voilà la première 3 mois il là et les cap na bona koka rien so na koka rien pour ani na autant que ba star na banda ko autant na télévision bazaki à l'époque ser na visa pe à son âme au mon na visa za on tali ser na malasi pe à son âme otali pe na bo moni ve na Josco otali bo moni ve na Jomas omoni mama luketu otali ser na jetu yenga ona ba ser na pe na o ya sur otali ba papa mundoki otali ba mama chako pe à son âme à l'époque donc so les qui na liboso pour jouer donc otala ba miso batwana donc ezo ki miso moi ba esprit première 3 mois na kokara mais ba gardanga quand même parce que ngana yanga ezaki lettre là yo otindi moi na yo pananga il faut que ok ça la papa 2 minutes parce que papa 2 minutes camarade nangai papa regarder nga après 4 mois tant nzamba yo kitsa makambo mamo et comment na zonzing parce que normalement au sala une part ya makasi na zonzing par rapport ya groupe ya sans souci na zonzing ina na memaka yo to escope ila ronde na zonzing ngapna na zonzing na robaka mutamema na zonzing azate parce que na zonzing omoni à l'époque tant au sein la troupe sans souci qui déjà vous confirmer mais moyen aux autres moi 100 balles par rapport à l'époque tous les cas sur la télévision qui ça et puis surtout on a envié tous envié zonzing parce que tant on envié zonzing tout le monde a le droit exemple tu viens dans José de Londres à l'époque zonzing est au fou là DiCaprio Mayemba que je le salue joyeux anniversaire mon pote nabosa na écoute que anniversaire na yo to les cas donc joyeux anniversaire mon frère tous ensemble qui du bonheur DiCaprio ils sont fous là. Ok, maintenant tournage boye. Boké tournage même faut bêter ka tout que nena venu faille, to que nena de Londres, to que notre tika tout monde en son tigo mon amena que oh. Mais bateau va vivre. So ba on va vivre, on est dans bon théâtre télévision té. Pas un chaban na marambo. Mbonga qui ça théâtre qui ça té, il y a un tonzing.
Mais ce qu'on peut tout tourner, je vais taper tout sous, tourner, no tali par rapport à ma travail. On s'embellit kaka. Il travaille mouké. Au tali kaka. Au tali non ah. Pourquoi que na tournage je me suis entendu na tali na tourner ba jouer na lela. Na bi ah. On a chance dans la former. Au leli kaka. Mais ba vivre. Et puis son mutema va bête, mais il peut s'en courage. Il peut s'en courage, il a bosser grave. Après, il vient dans la dame du monekene que je le salue, Daddy, dame du monekene. Alors bien dans la première film, tout ça na ba failli na vie na ngai Daddy di Kambala pe sonam, tout ça mukila ngo liboma. Na royemba tout ça na ba tout ça na ba Christine Jora tout ça na ba film na nini ya la première logo na nzonzi première nzonzi ngo na betara yango wana to bete logo ça la man impact na miki mais nga à l'époque chombo na ebisio laisse tomber na chombo mo na ebisio batterie là la place sous téléphone là la place sous ba touche là la place sous oh yo msusu elingi pe charger yo msusu pe elingi na ngote. Mais on doit se dire moi 20 euros. C'est quoi à l'époque quoi? On a ma TT pe sur le gradin na TV, ne te beli pas na ma TT. Tant on zonga quartier mutu pas ko moi. Te wante, mais on a chombo FM balite. Ah ouais. On a chombo dans Lix. On a chombo Lix ouais. On a chombo dans Lix au Saranazi. On ba Motorola on a. On a chombo dans Lix donc rebuka la route. Sikoyo ba pesa numéro mais ba to benga nga moye bazwanga. So elegande ni numéro pour numéro ba tchaka tena ba film teba numéro ezaka keza lokwa mutu mo abengi migets ndeni to abengi minutes mo na numéro Michel Kombe na besoin numéro Michel Kombe ah to abenga no ndeni ni yo ah mais nga za na besoin ya numéro ya papa Lumpasula mais beko ko pesa la mama ça me fait ça la tendeni à l'époque na appel numéro tena na tournage na rappeler mo beko kako à l'époque, le théâtre, on a. Papa, moi j'ai des courses au pouvoir. Nous sommes on a des petits numéros, mais laisse tomber. Mais après, tu as combien de bien en à l'époque, c'est quoi après? Pièce on a les succès, parce qu'on a pété. Tu peux te souvenir deuxième bon, on avait dans le domaine du Mourkene, l'équipe troisième peu l'équipe. D'ailleurs, on a d'ailleurs, comment on bête mais est-ce qu'on a eu un sikoyo maboko maramna maboko na Moscovitch Moscovitch fashion et sobolo na kuta nso na faina na kuta na faina Moscovitch ba vite ba bazana ba expérience ba vi ba petit abako nde bazabo po ya fai so tourner na ye so zuma rambute ah suka so si on a ba fai ba grand prêtre na masolon. T'es sérieux, on était le lo bavie barabe. Non, on a n'engue beaucoup de bon disait grand prêtre. C'est bavie de bavandi ça. Bavie on a tournage je me suis par jour boisant 7 tournages. Quand on compter combien dans 7 tournages? Ça dépend. Caché ça privé. Ouais ouais. Mon am ta solo caché ndé na. Un sous place mo minute à 100, un sous ya faire à 50. Place mo ya faire à 100, un sous nga à 20. Donc caché ça ndé na ndé moto banda solo là. Na tout à ce tournage on a na tout à ce qu'on a ya faille toniata on se da chombo ce comme il y a moi sérieux quoi et puis David et puis c'est go va une semaine so bengi go sone Moscovitch fashion et so bolo makambo na tile londe nzambe si le long nzambe ya pambolio moi lelo on a plaisir de tu sais votre na début on est vraiment yamba vraiment vous allez chose sincère mon témoignage a pembe ni tu na pembola c'est ça qui fini. Toi bah ça perd vraiment. Marambo photo tika ngo ba migongo bo. Mais ils a idéologie, ils ça perd. Comme marambo photo tika ngo ba to wana. To tika ngo ba ça perd na biso ba la tara ba ça perd. Mais yo biso au tika biso ka lo mona mutu demi alela marama bilamba. Je de Londres. Si d'habiller le topé c'est mo de sokota biso. Alela marama. Et bi lo ko tika biso. Et na ninga émission be feelings. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Mais déranger dans l'hôtel, tu nous sois accompagné en prompteur. Migler. Moi, je me témoigne à peine si Migler ou Lati. Ça me semble sincère. Na vie théâtrale, na yo. Tant on va dans la soit tu comptes quelque chose dépassé, tu passes mon corps.
oyo ekomeli na parcours na yo ekozala neti nini histoire moko esa biso lelo mosusu na oloba ngo te bien de oloba ngo répétele biso okuta na contre ta nini oyo vraiment tanga soit même miso etanga mais opopoli bagenou otambola ocontinue vie yango parce que oza mobali neti ntango babokelanga malade ya miso babokelo malade ya miso babokelo malade ya miso na bandal na solongo ovandaka babokelo malade ya miso kasi nga na bela pena lisu nga pena lisu nga lisu ya droite oyo pena esala na 4 mois etalaka te lisu ya revimba donc neti lumière moke boye nga na kotalako te wana nini eza banini nayebi su te osalaka nini nayebi te ka banzonzingi succès ou bien bamomi te bamomi te bamomi totika yango nano parce que basi balingaka bajeune oyo basololaka bien nga babetanga malade ya liso liso ozomona ya droite nga asala 4 mois nazala banda boye normal ezonga bande omoni banda monene nakendaka na hôpital oyo alimeto nini oyo ezala kota motel fikine Saint Joseph ngam na docteur moto ayebisa mare na nga bi me boolekisa erreur makambo mesi oyo eza makambo awa te bokeluka nzela mosusu parce la plupart ya badocteur ya Saint Joseph ce sont des bameselabe tout ça on comprend nga baniatanga plante baniatanga plan olandela mpe euta na bakondo ezanga batateatre tout ça banini baniatanga plan nanyokama nango na souffra nango mais à l'époque nazalaka yango ti lelo nasenga bamerci na bato bayedanga surtout financièrement parce que edépensant mbongo ebele donc chaque jour ozokende Saint Joseph il faut dépenser bilobo oyebi Saint Joseph nde ezala mais à l'époque nazali na bato ebele banda oyedenga bamosuku ti lelo tokutana na bango te tomonana pe te mais nasengaka nzambe apambola bango na bato tu bayedanga donc esanga mpasi nga na tourne bafilme ebele bato banda omonaka kaka na linette banda ocomprendre te et puis wana ndo ozala na vani na molili so ene na tourne nde na bimi nasisi kotourne mais obona otourne mpe na mpasi wana okorappele biso batheatre nini oyo otourna na période moko nakobeta ezaka lokola mbaso ya vie de loin mbaso ya vie de loin oyo nakanga yango na mbaso ya vie de loin na tourna nando ozala so bato baremarke nando ozala so na bati lunette après na sai nini napangusi mai parce que na banda supporter liso banda supporter lumière te place nakoma place ekotsanga makambo ebele na motu yango wana place amonaka ke nga nzambe epargnaka na makambo ebele donc tellement nazalaka nanga oza noka innocent na makambo ebele moto aye olukola ndenge mo ya molili mais oza no innocent na makambo yango ekozwa nango yo mais ekokomi so na place oyo yakanisa ye te si oncle masa nanga moto ayedanga na baprière masa nanga arnaud kubu je le sali oncle ana aza pasteur ya kamba ye moto ayebisanga makambo tu atangana na moto yango ayebisanga makambo tu tokoyeba comédien yango teya mwa mobali bi mwa mosi apesanga kaka mai ya kamba abi yo mosola moki na ntongo otie osambeli ok liso wana esali 6 mois soki 4 mois ekota akisi mais vimbaka mais jour nazwaka mai ya kamba eza jour ya liboso nalalaka pongi ya bien eza makambo eleka akipa yango te donc mai ya kamba prière après liso ekenda après 2 semaines tranquille jusqu'aujourd'hui eza jour namonaka ke monde ya théâtre yana makambo ebele tema nga na otambola nanga boye na monde yango clean na osakana te yango monaka ti lelo est-ce que oza mpe na motu moko lelo okovanda atya po acontribue na vie na en fait parce que moi na vie mosusu tosalaka eya na bato mosusu nde oti oloba ke bato mosusu basunga omona bango te toyeba mpe bango te nga mpe bami na afrique eya na bato mosusu baedanga fort bamaya na ye mikila omona bango pe te toyebi te so ezali bacode oyo todozondo ezalaki ya nzambe to ya diabolo toyebi te no bato mpo batindila biso balaka badanger na baafrike mais oye mikili bobenga ye numero elekaka su te bon
tu es Mangamanza, mais Moussa, on a la réalité belé. De l'autre, on a Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, partenaire officiel. Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle. Toujours. Alors, sur un film, mais il vend tout, patron à 4 avec Chancel Mbemba, Demi-Dieu, Chancel Mbemba, vraiment. Congolo, tu es là. Un temps. Tu es bien écouté. De l'autre, est-ce qu'on a, moi, si tu m'as dit, tu es le responsable, tu as père de famille, tu es là. Je suis tanti mora de kana nzela na sungo mingi. Tu basé belé. Vous reconnaissant les émissions. Tu basé belé. Basé belé mais na ngotanga ba komo na bango c'est pour moni le. Mais baza. Bazali ouais, bazali. Nga nde na boye nga vi na nga za rengaté. Nga pena nde na boye na yebisa yo, nga na za toujours reconnaissant la bateau ba contribuer à ta chaussette nanga. Parce que papa Marambo na so la skona so la skona Marambo Igor 2 minutes à l'époque. À l'époque, il y avait Moscovitch, Fashion, Sobolo, pièces belé à l'époque. Baïda. Ben, bon, on a comme on a bango. Et tu comment on a vu, on a bango, tout ça. Baïda, na période où on a période de l'Inakin. On se peut opportunité, au pays, voiture, comme ça. Mais la série, na biso, na comédien de Bossos PA4. Ah bon? Marc Henny. RAV 4. En Angola, on a bien RAV 4. RAV 4, ouais, tu as bien RAV 4. À l'époque. À l'époque, tu vas piéton. Tout. Piéton. Vie de loin. On a vu de loin, on a aussi Mikili. Vie de loin, il y a RAV. Et puis, vie de loin à l'époque, déjà, vie de loin, il y a un Jeep. Faut pas oublier tant Angola. Tant Angola. Voilà, je vais passer. Puis de là, maintenant, Maramaka a fait Kalambay. Et encore Suzuki, si je ne me trompe pas. Voilà. Puis de là, maintenant, Maramaka a Kala. Mais tant que le masse tout va piéton, il y en a autant que ça. Tant que le vide de Vie de loin, Carlos, un temps. Un temps. Ça y est. Un temps. Car déjà. Oh. Maintenant, bien, au moins, tu auras un fiston, ça y est à l'époque. Ça y est, Babana Makamuso avant. Vous comprenez? Ça y a banda, ça on dit banda Ranzonzing. À l'époque, c'est Ranzonzing déjà. Maramboudé, Kotat. Vous comprenez? Ça y a banda Maramso avant. Et Sobé un temps. Vu de loin un temps. Duchesse on dirait un temps à l'époque. On dirait un temps. C'est comme on dit, on a comme au chamon, comme il est. Mais on a massana. Tu m'étonnes dans un RAV 4, déjà c'est un temps. Piéton. As-le Masala dit Shabab, bon séjour, la guissance, papa, profite-toi bien. C'est voilà dit piéton. As-le on a tangué des bâtiments dans la voiture. Tu es là où va piéton. Dans le lobby, on a tangué des bâtiments dans la voiture. Oh, tu es dans la voiture. Bazu. Bah, carrément, on a un si là, on a reçu, on a un tournage, on a débattu. Oui, on a un plateau de Londres. Vers la Sidonie un temps. C'est la voiture. Oui, on a un plateau. Il faut tout dans la barre. Oui, bien. Si on a un fan, il y a un artiste qui est dans le plateau. Il faut que ça va voir. Il y a un homme qui est dans la bénité. Il est dans la bénité. Mais il peut se salir ça. Pourquoi il s'habille ça? Soit peut à gauche. Droite et battre. Mais pourquoi c'est la droite et le bas? Mais nga ole ka te pona lobango na ole ka te na me bozanga na bango wa mutu moka yepe na boye photo na bango photo yo ka peta lisolo ya ko sakana te ya ko sakana te nga masa mso wazo ba $100 ponga me en place $100 100 balles na ndenge ji sasa mutaka bilo $100 omimaki wapi ah otoni lokolo tanga kombo te to ko se rappeler na pe sinon masa na trésor pour tout remanda salama trop Patou Kabangu, tous les joueurs Mazembe, donc, na salué bino. Nga amasa msusu wangu na trésor pour toi na ba ngai. C'est boche tembe, popo lo mpasula za na sima. Toni aolo. Ne ba lega ka. On rappelle tout moi les cas après azuroba. Donc azuroba ba n'importe quoi. Ao kata pe bala, ya peut ça peut verset biblique. Ma okosa. À l'équipe na o ka pesi no matia soki nini kingandi banini na suba ya matia kosi faut balobaka faut balobaka na masa msufu wa futa wanda kuna baonga na mimba bango ba place tema to na mutemo mais yipe mimaka out ah yipe mimaka out nga kasinga so meminga fona lobati
Et puis ça fait longtemps que on a fait de Londres de Sogola raté. Et puis ani. Madame sous toi abisso ça privé. Mais jour on coûte en avion na Sogola. On avion là. Donc on a même la place mususu. Avant la peine boy. Alors petit 5 minutage na bivenden. Ya kana boy mutumo azana pas mama fala yi photo mona ye azana besoin na. To kepe boy na suka pe logo longwe. Pour venir na mala esprit ma bête. Ah bah minute on ça mo ça 50 na. Toki maram na biso toki amso ambiance na biso pour faire barani ba bokité toki amso maram na ambiance na biso pe na sou capé sur R l'équipe na kepa viona na lali dom na tourna côté na parler obeso na télé PR les ali bon nga azu taxi na côté à l'époque biso so ba piéton on se comprend mais l'essentiel nga les gars na télévision mais na lobaka ke de landa idanga na bo ba les gars na télévision ba lobaka fa ba lobaka on se comprend fa ba lobaka. Parce que makambo attendez ba le cacao bazo sala bazo kosa na ba plateau. Mais vérité ça vérité. Ba tu ba bi vérité bazali. On ba tu batala solo na ba réseaux sociaux muto ça ko finga ko commenter nga lingi parce qu'il yebité. Ay bi soir de. On s'en pas migi. Ba lo ba vérité. Na ba tournage dans Toremara elo moko obandaka ko se faire face des fanatiques à faire n'importe quel rôle na yo tous une relation moko direct na artiste c'est ben na tournage do belé na ninga mabete et là on va juste question faire ego là c'est mon vieux déjà je le salue faire ego là à l'époque ça avait bana winget ngale na maison mais masa na ngai héritier wata voilà ba masa o bena to sai ma belé héritier wata gogane boss live je te salue donc faire azai mon roi azai na ngao. Donc j'aime que non qui n'est pas vu dans la quand ballon n'est qui n'est qu'une boue tout le monde a été on n'est pas un quinte moi ma bébé mais on a arrivé dans la on a partagé tout lire ensemble tout mettre ensemble donc c'est mon vieux il y a un moment il y a un petit na théâtre on a jouer trop maramba faire au théâtre on fallait te faire ya batali ka talent babi yo yemba makasi mingi faut ça faire et la ni atapenta mais ça n'ont pas été gagné hier pour moi ni tant ça la tant ça casting bata la rôle ni baro pe ça mutu vous comprenez nga fi oti après ça un rôle à faire ndenge après ça de Londres rôle ya Fali nande to beton pe ndege kenda kimia veut pas incarner rôle ne côté on a nga pe incarner rôle na côté na nande kenda mais lelo ozaki na plaire ozaki na gaz mais ndé toyoga basango ipari que ya poto nzela Turquie ezaka pona pression ya mona poto to tenga pena na poto Turquie hein na si sa question et la prompteza okoma déjà on s'appelle doki on a pas ba petit bazaka ezaka juste question to mi tunaka période wana nzela poto ya ino normal c'est normal mais on dirait que la pression ya poto c'est normal c'est na bien normal mais okoya po na simano batebele ba yo kuto yeba ba na nini na simana wa ça va côté on a sima déjà ngana na tant na yami kilinzela Turquie zate ke ndeyo mo lobi na zanga na ngala arte ça que na vie mutu foye bela temps omoni temps ngonge zate ko lala boye baye ba betelo ngona litoyi po batebele ba rata ba temps tant e baluki boye elekio okiliba tiezongela ope amso ekuti yoto daya nga la vie dans na yebela temps nga bana ma temps nzamba likolo mona ngata na yebela ngo fort ezalaki nde temps nga fona bima ezalaki nde temps nga na bima ya mona yeke Turquie ezalaki temps pe de betaki ke fo bima et puis à l'époque na Kinshasa un temps car parler temps Turquie Grèce le Kati Bama et tout ça lelo na ndenga nord un temps le landing nord après combien de temps que ndaki après 9 ans après 9 ans ba contact na ningo que ndaki nona au sala groupe au va de sa jeunesse ndenge ba bimisa yo ndenge yo po ko bimisa bato mais OK qui tout le monde dit qui non que ne ya délire musalo sala ngo pena comme tel là tout le monde peut retourner groupe to yebite so tiki groupe ou pas on peut expliquer biso na ba fratrie ndoze lemso go sala groupe ko mano cheval aller retour Miguel, au monde, quelque chose à bien.
mais nga na biso le moment nde tokoma na mikili boye bavi na biso ekoma awa bapeti baza awa kosala groupe na kini eza nango mabe te mais pourquoi kaka fo osala groupe pourquoi kaka fo nasala groupe nakozala mpe na groupe d'accompagnement bato eza question naza sur place nabengi bango baye totourne pourquoi kaka nga fo nazalaka naza koto oyo natiki groupe mona kisasa oyo bana bato bakobanda kokonte na nga bamama bato bakobanda kokonte na nga oke nga koto nano na baide mosusu il faut tobanda tourne là nakendaki kini nga fafaki na tourne azali na 7 pièces mais nazwaki ntango tourne te parce que nazali na bandeko bazali na besoin na nga sœur na ngai ma sœur Sila Bissalu que je me salue azali na besoin na nga sœur na nga Bellevue azali na besoin na nga nani Barcelone azali na besoin na nga totourne na bato ebele totourne na bana lemba donc bato ebele bazali na besoin na nga faki na tourne nga kosala mpena groupe na ndenge ya kisasa namonaka donc namona yango c'est rien en fait non pourquoi nakokangela bato chance moko boye ok mosu na nsima na nga bato bakoévolue non ntango nakokende nde nakokende boye mbalo nakokende so dans 3 mois si Dieu le veut inchallah faut tourner si la yebisa nga babiloko eza faut tourner Bellevue biloko eza faut tourner bato ebele faut tourner bapanga ebele mais soki nga naye na tourner biloko na nga na contacter mpe bandeko na nga totourner mais kosala bana groupe neti ke yo ozalaka na nord osala groupe monaki sasa eza kolekisela bato nga namona yango eza kolekisela bato batan namona yango eza kolekisa batan parce que bato wana nde babimisa yo kobimisa bato te si bien sûr pourquoi pas nga babimisanga parce que leader na nga azali na kini leader na nga avanda ovanda na nord te eza teke leader na nga avanda ya na nord basala groupe na kisasa so otali la plupart ya bato nyonso bazalaka na poto basala bagroupe na kisasa tu nanga groupe ni evanda ya bata poto groupe akalebe evanda makasi kaleba avanda na poto te kaleba amona poto te kaleba avanda na poto te kaleba yaka poto kaleba avanda amona poto te kaleba avanda na nord te oh nani lisusu non jusque là ya kalebe kaleba avanda na nord te c'est des 3 hivers l'année là ils ont hiver Caleb dans 3 hivers na mikili 3 hivers venait l'ita na 9 ans d'absence dans la terre ya milieu la bino ya ba comédien retourne na kini est-ce que moni peut différence période na bino na sérieux les a paru bien ba moins évolution ça ou bien ba faillite ça oboni nga lingaka omoni makambo ya musana biso eza makambo na lingaka pena koloba yango na batéâtre na batele te yo yebi bandeko na biso leo nde bakoma moto mosusu okoloba likambo moko boye mais bato mosusu bazongo na ndenge fo on comprendre déjà na série na biso théâtre ezalaka ya caché mais lelo ekoma kaka faire part moi vite fait parce que na époque na série na biso wanda oteka ba DVD excuse na grippé pas de problème oteka ba DVD mais lelo théâtre ekoma na YouTube. Mais malgré tout ça, bandeko na biso on a basaka effort quand même ya retourner pour garder toujours image ya cinéma na biso ya théâtre na biso. Nga na encourager bango. Malgré tout ça, on a pas yepé bo tourner, ba peso premier eloko amuke. Bon, na roloba théâtre et kota faillite parce que na ba misala o bandeko o saka na bandeko na biso, za misala o tokoki koganyela yango mpe ata ya moke to banda oganye liboso mais lelo ezalaka su te yango ozomona lelo motu nyonso akoma na chaîne ya YouTube oso comprendre yuza yango te te nga aza nango me na focalize nango mpe na te makambo eza mo ebele mais quand même boulot ebeba d'autre part mpe côté mosusu yo yebi kaka mais à part ça par rapport à Liboso, na lelo bandeko ba retourner na ba difficulté par rapport à ba moyens mais malgré ba difficulté on a autant biloko na bango boye toujours moi qualité zali inta na appelle ça bango toujours ba courage parce que soki bango bazali ki tende ti lelo na makamso msupe bato babaya mais jusque là bandeko ba mais net na ki na vandisi la pino vandisi ba faire te bango tout ba retourner ba vandisi ka
bato bango tout ba tourner ba vandisi na nenga ba noko ba mbila pe baza ba yepe mikilité ba bunda kuna te ba oui ba bunda pe te ba mbila pena bazati leti bobo bobo noka militaire rage na kisasa ba militaire bazaki fa na pali na pali na Gombe kuna bobo enta na sola na wana za frère na ngana sola ne ma bebele bobo za soldat ozo comprendre boba za soldat bibo bank c'est na rien ndebo za na mapoto na bino te mais bongo biso photo bank ça na lati masque na ça na vampire photo bank ça par rapport à quoi wana ba frère na biso to ko na niveau ko bangi sa te ko ya bangi sa ngate baza ba frère na biso bobo nga na zo itango sola woni nga encourage ka batu tana kota na pala bobo to sima na tournage bo na kuludi ba sa dedi to ya bani wana papa na yepsa ka lo na bi évolution inta mais idée faux et ça la toujours le bonya vous avez que yo mona galoko okomi na c'est ka poussa a pousser idée il y a deuxième écoutez bonya te bala ba soldat ba bunda pela mi chope soldat zo bunda abunda kaka ta le mutuloko Pierrot no mbasi chaque fois to mana Pierrot linga tena dépenser surtout que place mo boda alingite opposant non opposant mimi opposant mimi tika nga mona longolango na kisabo alingite nga mais Pierrot habite opposant mimi tika na longolango mais to fa ndaka na Pierrot wana bi ba masa bazo bala mais zo bala te nani Pierrot to ko bala lucha to bala mais yo zo bala te noko ba as ba bala yo zo bala te ni zo ga ni mingi zo bota Amandi ba makambo. Iza makambo. Nyosho za makambo. Ndomona ba makambo yango. Lucho to bala, Pierrot bala, yozo bala. Ngai ngamu tunakubala. Ngamu tunakubala. Ngamu tunakubala. Me balati. Kasi. Siko mutu akubala za presete. Ngamu tunakosala nini? Do ba bala bango. Te nalobi ngamu nakubala. Kasi bon pe ba baliti. Nga nalobi yanga. Mais est-ce que récemment nous repère c'est oui que totali nga tali vidéo ta 400 fois mariage à Duche na monioté. Ka photo na it boso la rat. Ben invité pe bazar kana bazar important. Est-ce qu'on appelle dans la contre-temps. Te mala moi mai no chope pour toi ça sur trop. Te yo. Asa nini? Asungioti. Na. Oh. Donc moi ninga pesa obo de kana nzela na eboye. Tolo banyoso. Tobeta plateau. Comme d'abord bota liboso na poto na ye liboso na poto. Et puis la juste doki na moi la ga mbongo nde nyaki likolo doki. La pesa dembo. Duche. Oh, ngala pesa dembo. Ça reste à vérifier. Prompte. You go the minutes. Na yeso ebi ka tona na scène bato na zaka na kala na benga na bango na zaka leze. Pour na zaka bina clean na bango yo benga na Duche na bango ata ba koti kibonganga ba ye wana zaka poto sans effet clean na bango na kina na bango bien nga kina bango bien tara ba kutana na mikina na bango nzelo enta nzelo fo nga ka ndepe to nga pe na kutara ba ya fai na kutara ba bien na suka ba tiki yo na wapi ba tiki yo ba bali na binga mna ko bala na ebinde na osala okomo kotanga PC ngam na obala na ebinde na osala do Duche ba bali omoni ndo zo luka yo zo tanga ba kombo na yo zo lo bobeta sete yo ngande mutu na kobala yo ba kobala donc tona osala makambo na nga tona obala na okoma pena pri na ngina bala boy na kepe na bali na supe na mbongo na nga na poche na bali yo ba kobala te na lobi ngam na kobala enta akuto zo mutu te Michel Kombe ayebi ke ngamu tuna osala nidi okotinga PC vena nga patiki ngunza vena nga di eta fe makambo yango yo mto tuna yenga migeniema yeyo okotinga PC yo mto ko bala le bébé oh nga fona balati webi siko te manga mna bala na nga les na ko bala na 60 eza ko mindele we mundela mona no ke to koma no na mbongo mundela batuna koma no na mbongo to komi à l'aise to komi stable pe to bali yo mto ko bala na ko bala tutika liona faut tutika la wana oh minute business Africa Center business pour na chambongo na Angola et Kinekini ils en Allemagne ils en Suisse ils en Belgique ils en na Anvers ils en Paris so ngo chambongo ki ne Luanda to kin obengi numéro o ya mukolo agence Venabiso les boss Jean-Claude Mabanzo pato de pato Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo
Africa Center Business, Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Numéro Naïza, plus 41, 79, 54, 76, 569. C'est au béni numéro 1 à Jean-Claude Mabanzo, grand prêtre Mbongo contre Mbongo, Africa Center Business, Nebo, Bourgotia Mbongo. Tous dans la conception, mon émission, la bichoua, tout là, photo, après, sur le bimouton, le bicombo, soit vidéo. Après tout, je me pose une question par rapport à mon tout l'action photo. D'accord. Donc, c'est ça. Je suis de Londres. C'est derrière Bilele. On a vu un anglais. À Salisio trop. Sidonie. À Sungio trop. To Sungana. Ah. Yo Sunga papa. Nani papa? Au moins, les bino marambolo bagayango ça là que ceux qui botent ba lobby et comme mabe. Oroloba nini okuti na Papa nangana azala sans souci. Lui, c'est un grand frère. C'est pas mon papa, frère. Nanenga millier. Na millier. Na bengi papa la théâtre te. Na millier. Na millier mta mema. Moi ça liboso. Moi ça liboso bimana ya poto. Il me pesa. Na kosubi ya solo. Te solo kosi. Moi c'est liboso. Il me présenta yo. Te maramalukuta. Des petits otami kili. Ah bi bon. Des miti yara. Te maramalukuta. Maramalukuta. Mbata liboso ya marque la te imta kabela. Jamais nga dans japonais na matete. Ah. Attends, on classe mon anagat. Bon non mais me bidamba. Viens anagat. Na ba tournage. Si. On a bengel pe momi. Te na bengel momi ndé. Atinyo pe na ke bengel na. Te biso makamona matete ya lagate. Ah. Oh, yo getina nga bengel momi ngana nga per nga na bana ko memela vela nga bilamba etake petit frère na ye. Parce que azana charge, aime ça dans 3 valises. Faut ça denga na memele moko. Awacha moko na mutu. Pas ça maboko mibale. Mais ndé on iro déconner pour na hein. Hein? On iro déconner pour na ba période moko boye. Mais le laisse biso bien la fauteuil je no solo bien. Na déconner né. On ira na chance lelo. Te. Eza, oyi makambo yo. Nakabona linga batu ba comprendre ngo. Ngana fe na ngoto na problème te. Mais na komo mona na mona ke alinga banda ko sangisa ngana batu oyo ya yebi ke ngana bango to za ba camarade te. Ah, 2 minutes. Bon, mais il y a ça là, ça sur liaison na batuana. Non, problème vient, on vient là. Na la tabilamba vioyo. Mais est-ce que faut ne zap de non? Faut na yé. Lebisa biso. A ça là, lisanga ya mabe kontenga. Yem ta sala contre yo. Mais je te kuta na ina soigner ta grand frère. O vient danga. A comment on a mission musu da tala comment on ba massa na yo wana. Oh. Depuis ngana eto zala ide amuna ngana bato ko mabenga ba masa wana kaza de alikopatsa ngaba ba go sangana ba ye ba kokana ba ngate akola na makambo yo o makamba mike akola na makambo mwena nord na ndanga mabete na Paris nde to abule na batutu ba na Paris awa muta sola kana ba jeune oza pena ke côté ba wesh makambo tout pena makambo désolé c'est moi. Mais on peut tout non. Oui que bata théâtre ba ko va na Paris te. Ti sikoyo ti ozala ti oya ozala ka na Paris kasi tout le monde a ba boîte, tout le monde a ba terrain, tout le monde a ba soirée, tout le monde a ba événement. Ozo expliquer ba Paris pour bato théâtre ni on soit. Koyeba ko solo la. Presque ozala ka na Belgique. Koyeba ko solo la. Suisse. Koyeba ko solo la. Makambo la France ba mingi na ba province. Wana talibango. Mais yo on dirait au moni koyeba ko solo la na Paris on a ebisi yo ngande na abwe na ba massa partout tozalaka na ba terrain ba partout quand na ba boîte na ba gare du Nord tozalaka na ba massa. Vous comprenez? Ezandenge mutabota mela. Bon so pour na Paris balingana mo be goïsete. Na Paris balingana ba hypocrite. Na Paris balingana ba taja simati. Yo leki boye na sima net ba massa mso to na mo ya théâtre alobi bo na sima ake na sima alobi boye ba robeto na Paris. Robetama. So tellement bango ba yebi déjà que Paris ba ramoner za ratoka mutu mso na Paris mais azaka loin. Amona na par hasard. Parce que yebi que comportement na yo. Ba mso to ba na Belgique fo ndo ya awa na Paris. Faut ba bengaka. Nandini. Même à l'écran de la télévision, non, bah, le banc, ah, regarde ça, mais même à l'écran, on va faire un plateau. Non, bingo pour. Oh, mais quand faut ça, on a un peu de
nga ne ko na mboko ya babeti uti na kauchu boye mutu mwa uti Belgique foyo memaye OK pero suye OK aussi de masana mona gare du Nord wa mais lelo ka biso to koma mabe biso baleka ka bozanga na bo tuna ka bango balobaka bo tuna ka bango mige balobaka baloba la vérité c'est très important. Toujours toi la deuxième photo de Chela auto profiter de Sibino Jimmy Chimanga porte de la chapelle soit moi qui est Belgique dans ma condition bien comme d'hab. Donc à biso to pesa au contact avec Jimmy Chimanga porte de la chapelle soit so comme la chapelle ou le bozo qui est Belgique tout na combo ya Jimmy Chimanga porte de la chapelle au qui est Belgique dans ma condition bien voiture qui tout climatisé musique à bien wifi tout ma bien kuna. Merci pour tout soutien Jimmy Chimanga porte de la chapelle et vend Tumba Pato la 400 vex merci na Flavie Panda Venanga Flavie Panda dimanche to Zalawana Boussin de Konaye mes condoléances na yo grand frère Flavie Panda merci na les tout puissants Junior Bongongo Union européenne les tout puissants merci pour tout merci na Chancel Mbemba des médias une fois de plus mon team na biso Racheo merci aussi na Gelor Kanga Kangale Gelor Kanga Louve Moeni ba collection vena biso Yagi Baena colonisateur de la SAPT pe mbote mobala masse Sylvie Baena et puis roi Bilamba na kati Angola masteranga de Mokolo Mario Mosolo Mario tout la chose dernière image to miko analysant biso mbalé et au sabiso souka na plaisir mais aux les dans un temps on venir on a un temps pédadon on a 20 kits dans un jaune bois un temps et puis la vandi on a raisonné maman on a raisonné fait dans Marie Paul ah n'andé ñu raisonné ah Jonathan. Ah, Jonathan, jaune. Jaune. Carte jaune. C'est un temps. Bien sûr. Toujours naviguer, ils ont qui bien. Tout là, sur photo, tout image. Il y a autre bombe donc il y a image surprise en fait. Tout là, soit après, tout comme analysant biso na yo eta qui invité les biso. Namoni président Fachi Beton ndoyi nanga tonga za ndoya président de la République. Ah bon? Comment le Beton nga Mimi Beton. Ah Mimi Beton ndé. Kasi oh. Comment on mboka? Beton Mimi Beton. Bon Beton za comme président de la République en mboka. Ah te yo créé. Kasi kande ba bambaki yango ndenga pe siko na mibambela. Nga ta babenga ngana Mimi Macron. Te Beton. Kasi congolais Beton. Na maman Denise Nyakiro. Ah non je le salue. Président vraiment bon rétablissement à Outu Kobe là na moni sur santé ça va donc Congo mo mezota là yo mam papa donc toujours en avant je vais venir papa chéri toujours mais bah mi ça tout tant qu'à des personnes oui il est là bien comme on est yo mo yebi comme on est bon on attend comme on est surtout la TV yo faut là que ça kudo caméra monat un temps t'as bien bon ah bato yo bayaka ba l'équipe sur la boulot baya si bana biso na musala ba l'équipe sur la boulot il ne reste un âge baya si mana biso na reste un âge baya si mana biso plutôt ida bango pe mo trop malgré ba lobela ngo télé na télévision to ba lekaka ba pesa ba verset biblique ah non bien yo ida ansnani ba pesi gauche droite ba te molungo bimsaka à droite poani mais tant yo ba inde yo linga bimsaka yo linga droite bima bango tango bandolo bat na bien yo ba bote ba mutaya sanduku bimisati yo pa na Belgique trop tongo okutana tout na ala clair ay biso ye ngana ida trop na vie na nini na makambe belé opesa mbati na makambe belé ya vie moi makambe za kabena ke seka bena artiste fois za ronga na ida ina tout na parce que biso ton tozana ba vie biso ton nzamba ko pambola biso to ko mo 10 francs bango ba na gimalela ya na na gimalela eleki mikolo ebele ya gimalela ko yona yazo squatter no pas duchesse kuna ya kitambo nga dana parler na bandal ya fa e bien sur la kosi donc tant dans la relation na ba trésor pour tout et dans le gimalela nga ton na créer ba massa na ngane tse héritier na massa na ngamo boye to bimaka to kinaka héritier wata boss live ye gimalela so makamona lo bango te mena lo bango lelo pona mona na ko ba blague ko mo leka mutuma o leka abiba tala bi sabe mission mo zo sanga ba fufu
d'ailleurs c'est ba fufu combien aller na vie na ndako na ngai yo mutu bandaka depuis que ça tozana popol mpasula à côté nga ateni ma popol a na beta lika ma fufu te na yebisa yeboy na bandeli sous lelo pour bato ba comprendre na lobby et ça le roi yo za na Belgique oye France oye bisinga ah minutes oye bipela ke nga na zawa ça fait 3 jours yango non il y a babio et kauka ke yo za na mboko ça en considération na yebisoni les gars la parler tu n'as pas écouté les gars na parler te non c'est na ko s'excuser non parce que na bi ke tong na yaka na Belgique pas na yo oyamba nga na parler non toi na popol nga ba makamba fufu te alega na télévision qui na lo bamba fufu faut ça nini allo ba makambo monsieur ça quoi est dénigré c'était pas ça vous comprenez c'était pas ça mais les gars na télévision a comment au finga comme pe koloba ye pena ye na vine ya koloba naka ye photo la singa so azongi pena na mutu azu pena aza conscient na vine ya koloba ta ye ngala ko la que les huit mais je dis la vérité soki tembe tuna richesse akoyebisa yo ti mpo ni bolinga la vérité te ye na kolakela ezo ngai aka te bapongi ba 3 heures du matin po ke place moi za $300 ye nga na matière avion ya Lubumbashi 3 ans pour tout popo Lubumbashi la témoin mais les gars na télévision ay denigra nga na sekake mabe na ya poto liboso na ye na bana makamutu ya vie liboso na ye nga na les gars na télévision liboso na ye dans ça makambo danger liboso na ye et puis dans ça la makambo danger nyonso liboso na ye vous comprenez donc tant que les gars na télévision il faut savoir respecter les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux passer à la télé comme n'importe quoi mais bato ba yebi vérité baza to ba otalo ba oseko yango zo mona ba bimisa mo lo ba kizengi excusez dans la terme à père de famille c'est ça que je dis na fingi mudote yango zo mona to matala ba on a télévision bato ba seka bango. Tu comprends? Ah, nga, neti makambo, na loba ngote, na loba nga alion émission. Tu comprends? Nga na binda kunete. Je t'ai dit, Dieu m'attend parler. Na kina Belgique plusieurs fois. Ya ebe nga na nda kunete. Mais ya binda kunaka na France. Ah, on a Paris. Place na vivra. Sona na zamabe. Nani azamabe? Na bien. Seconde bo sur nos producteurs moi là beau jouer il peut jouer pas jouer oh mais ça filme to jouer la biso nga za ka mbongo poison ya bo chana ba poison nga ko nga producteur ayo to jouer nga bon ça na acteur donc ya na bete loko nga na ju caché nga na tamboli déjà to ba mité to ba collègue to ba mité mais et ça la passe dans bateau ba yebi histoire ba petit nga pour ponta tina gisa ça ba champion ou pas ba te belé ba yebi makambo même richesse en Belgique yebi makambo na seka bango mabe na seka na mona mutu mo aleki na télévision per ça le roi dénigré yo boya minute yo ba carburant ba tia carburant za combien na gisa ça 1 litre webo simba volant na gisa ça nga na okinde pena na keboye na na zio to ke tournage na carburant nga na zongisi yo et puis le coulou di mapna na ok place mon na rozo ata 1 franc na boule pe ke massa za la za ata 1 franc balo bangot balo bango yo osali nyonso liboso ans mais asa moni mukonza mboka liboso na asali comédie devant président de la République liboso na amoni maman Olive liboso na ozo benkoka oti kina oloyi maman Olive na émission ba nyetio benkoka omoni maman Olive te benkoka ndeni benkoka ba nyetio 12 te bon maman Olive ye mwana na ko netanga 12 ko bengi mwana taza responsable papa toi l'émission ya ko netanga 12 azana non et puis qu'est-ce qu'on a son dans ma tête ya ko sola na 12 azana ye ya azana mige randa epsagio tembo ne to moni garati okumisi ba moni émission na suka benkoka moni mère oui ezali kabu ya ko mais yeso ayeki balamo akena kinga kati bakosa kabino nga zana kisasa mali vana na kinte
siko fo nakata makambo na zena ngopo nalanda mon livre place azaki mon livre aza moto amona ka bato soka lingi ngala komisa mon livre te na loba ba bien fait na ye parce que ngaba mon livre tant au présent nga sans souci ko faki pe en son âme azai parmi moto ya ki ya du bosso appelle ça enveloppe et kunda sans souci parce que ba bien fait bon mon livre na loba te vraiment na za ka ingrat nga loba ka par rapport à mère mon livre aza moto mota ko ya boyo moto ba biso ke ba comédien moko boto misa moko na mon livre so aliki ba kosi yo mais présent Fachi azaona oza ba place moko ke pe boye yo eza lo yo foda non na sinete ah te wa foda ite te na tuni foda ki parabie mate tala ba foda ben internet obo shokinga yo no foda te ok maintenant sinon foda pour otala ka vandam olinga c'est votre to comme million so ansa foda yi na soirée te na tuni yo non foda te na foda sur mon toro foda na feste boy quand on va foda na vieste au moins été mais c'est la bé mo na par exemple mais c'est la bé na tenir la mais c'est la bé mais ba carré fois bé autant on a regardé internet yo ba feste il y a des festes merci fidèle internaute merci na passage dans la fauteuil jaune au choqué fort émission toro qui moula été na piqué criseur bato ba retenir ni émission rendez-vous za nino qui kinda 3 mois te rendez-vous nga appelle ça ba to rendez-vous te parce que nga na artiste na rola la pe boy lobi nza ma pesinga solo musuna mutu vous comprenez moi je suis pas là pour blesser les autres parce que na yeba ke na ba obana ki na ba biso to na mikili to sara boulot moko les preuves en étant na kin sans rankin ba tout vient na mo bien okende boy na ba comédie ki to kozonga boy na ba ona tikate un temps mais bana ki ba singolo moko ke bana kin ba singolo moko ya moi arrange tu on a maït ba masa kiti ba arrange ba masa kiti ba car depuis yo car ba et puis bino bozanga na poto to seni botanga ba car obino bokumisa ba car yegi sasa ils ont la carte car vous rangez la carte nga depuis na mikili nga roula nga un temps nga roula na mikili un temps na king bana king ba osenga te na king to na car biso na king to na jeep famille rouge c'est venant partir que ngona mtatinda que je le sali il y a des voitures toi na poto voiture mususu ok non pe na bo ok na assurance assurance apote ko boya kwa assurance parce que ebike ko tambola 10 km te on a dépense ko dépense perte zongi na assureur ko so ok ka o dépenser 5 km moto 4 il faut bien assurance dépannage première fois assurance cité deuxième assurance maintenant on tient le lettre bidon to kata contrat bati nonga na kisasa ba potana na ngokuna émission comme nonga na suka o me batakiri bana ngona besoin te to kinda to la tsaba ba car bana besoin yeboye de londe na ba masa bo vivre bien bo sali mwani no ozape na mwa chomo bo laxipe mwa na mai bo cho yango ndeni muto ndeni place mo kolera moyen fandenga na saela bango okepa ko moza tama 10 bana besoin te ke ozomutu kana mo kala ok non qui ça bata qui ça peut ba ebi na mo ma carte ba ko mo carte il y a des voitures ton ami qui est on comprend yo qui t'a dans voiture te ngana ko kita ngana ko fanda te bona fanda no ba ko na kita na voiture mo te si on a besoin de voiture na biso car na kinto na car si on a besoin de voiture na soma voiture na kisasa déjà on a somi na voiture des fois voiture kasi tant bo pesa ba rapport bo tala bo la de la ngo pesa tisi ko etambola kaka parce que na moya kisasa wana tant que voiture de chargement et bimi na carter na pesa un message ba ça va lobby donc merci d'avoir plaisir ya bonne émission il y a eu plaisir obi pesa biso rendez-vous té donc tozana yo ozana ki dans 3 mois OK réaliser un film maintenant si là à part si là nani ba tout ça ba na tourner ba belle vie qui na malo na zo mo temps OK pour na mo makamna sala qui na liboso la kinda il faut zonga pe wanda moti mariage à Michel Kombe Aigle ça oui mariage à Michel tozala tozonga na camarade dans la popole
tokoya après mais ozana au moins tension d'ambu tension d'ambu beaucoup mais les surpris après tozonga parce que balo dans moi tapo tozana moi blo ça faut retourner omoni kina libosonga zonga kina après 9 ans. Il y a des gens oyo tika ki pe mamsu to kutana bango teneti masalanga manager kilo a personnam to mona na pété tant au comité terrain faut luka o créer pe sous makamu so asika teza ki mukena tourner na ozonga na yo ki deuxième kin ton père adaiki papa kofi ozana eloko ko salate ozo comprendre donc je sais qu'il faut ko kende kina mbalo yo dena ki tourner ba film na ngabe da pe ma film ba tofona to voilà Ike. Erangoyo, pesa YouTube na yo. Tenga YouTube nanga. Mais pesa bango combo. YouTube nanga za Igor 2 minutes. Igor 2 minutes officiel. Muta fongola ngo Michel. Igor 2 minutes officiel. Na zala rande pena yango e fongola ngo kala bena zaka pena trop na ngo. Activant. Mais c'est quoi activer non activer. Mais c'est important pour non. Même Instagram, ma page Facebook, c'est très. C'est non soit les alliés un temps. Un temps pena kitoko donc Instagram nazali ngala ba Instagram kala wana zana na ngola. Prompt. Ya kala pena donc ton Instagram e bimi pena ba Instagram biso za yo wana. Wana ba tumsu ba na ba kisasa ba nini. Mais elle est ça. Ah Instagram. Ah ben elle est ça. C'est. Mais remercie ba tu boira ba toi. Ah ouais donc on a remercié vraiment surtout Jésus-Christ. La personne vient dans l'idée qui tout babote vient dans Gauthier bakota Vitry vient dans Rissi Zapango vient dans Isa la personne ba salama trop place aux Ali et puis il y en a l'obela kaka association na biso ya ba comédie tout bon moko déjà donc bimi makambutu et ça déjà légalisé. Donc, tu as dit que réunion est bientôt parce que, étant que vice-président, il y a l'association. Président, ma présidente est Maestro. Maestro, Sir Maya, il y a président. Ma présidente, c'est la vice-président. Donc, bientôt, il y a une réunion. Comment ça vous avez bien vous avez calé, comment ça vous avez après. Mais autant que tu as kala nazo comprendre te net banane. Mais ça bon moko ba comédien nyonso. Oyo ba tozaka ba. Ba mso bazaka te? Ah. Ba mso bazaka te. Ah. Ba mso bazaka te. Ba ko yora ba mso azam na cho donc cho. Donc on dit handicap cho ngana ke inanga. Merci donc merci beaucoup à tout le monde vraiment on apprécie son excellence Didier Boudimbu. Salam trop AVC on les a ni na biso mo tozana na sima nango donc tozala wana pona ba congolais tout ba chamwa kanelo Congo pona évolution ezali na pesi Patumbemba efo perso salam donc vient nga Patiki Ngunza Bonson Fataki na pesi Enoch Diasonama 4 étoiles moto na nkolo joyeux anniversaire encore Enoch Diasonama pasteur Enoch Diasonama 4 étoiles moto na Nzambe pasteur ba jeune plus que ngola des fati donc tout ça toujours donc Prince Chabani prochain invité Prince Chabani prochain invité avec Yebi compris de Johnny Fay toujours des fati merci de toi Landi Bisso merci na bana monde entier merci na confiance na mo Bisso merci na Michel Kombe Aigle Royal pour la réalisation merci de retour restez toujours connectés branchés et Michel nous sur la vérité place où tu es là nos vérités en face comme d'hab on est ensemble.